kaka ye ministre ya enseignement ya Sekopé ayekolia lisusu 111 millions de francs congolais. Kaka ye ministre ya Sekopé ayekolia lisusu 62 milliards de francs congolais. Wana na ebisi ote ke inspecteur ya Sekopé wili bakonga kozala arrêté ndeni état de droit ezali te na mboka ya kozala arrêté ndeni soki état de droit ezalaki na mboka wili bakonga nazala arrêté premier moto na ebiso état de droit na koya na place ya wili bakonga premier moto oyo ezolakisaka état de droit ezate PDG ya transport adevia bambongo ya transport na kanisi yo journaliste oyoka yango ifale bakanga PDG ya transport mais PDG ya transport abimi alobi nazali moko ya kati ya fondation ya Denis Nyankero. Il fallait dire mais c'est Kabila la justice donc ezali clair comme exemple à mokie tomonaki M. Kamera na projet à 100 jours alobaki projet à 100 jours ete yanga te ete ya chef de l'état sekei koloba na olobaki botelefele chef de l'état ya ayakoloba makambo awa sur le même avec M. Taleb polandi yango nga mamba Kagame te puisque aza bandi aza assassin awa mpe biso tosengi ti loko aleka na mama Nyankero na te mpe atia loboko bato kolekwa vaccin. Que vous êtes nombreux à nous suivre sur Océan du Congo. Nakati émission bino face à la population, nanga molobe na bino Naomi la Colombe, toujours dans souci ya ko informer bino ya côté c'est bino maezo le kanakati ya République démocratique du Congo. Ndele longa ina équipe momba ya Océan du Congo to yaki kosola na baimboka kotala ndenge nini mboka ezotambola kotala nunu ekoti na kati ya politique ya mboka na biso na mai ezoleka vraiment réellement bakongomani bazovivre na kati ya République démocratique du Congo. Merci na yo mutu ozalaki na nsima bilili kabu ya l'homme puissant. Merci na yo mpe cordon dakosa LK po mundele mpona mosala kitoko bozosala na kati ya Océan du Congo. Voilà dakosa soki ozali d'accord nanga tokita na terrain mpo tosolola na baimboka oyo tokokuta kuna na kati ya terrain. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa toyeba na bino population kosola na bino koyeba nini bino population bozopense que c'est komona te ministre ya enseignement après quelques jours ya kozongisa kelasi ministre ya enseignement basi komema ye libolo asi kokende kosamba po ete maesi koleka gratuité d'enseignement oyo basiaki kolancer par chef de l'état esiaki kosalema ndenge esengelamaki te mpo na yo point de vue na yo par rapport ya maezoleka na enseignement. Bon maman journaliste na tamo ndenge otinga likambo ya enseignement on dirait oyebaki te ngai naza na fuite wana naza na fuite ya enseignement makasi nazoloba minali naza na fuite wana parce que naza na moto aza na enseignement nalobi yango soki akoyoka ngai enseignement ebebi na Chilombo. Mama journaliste na oto tilinga eloko moko olobi te oyoki bakangi ministre enseignement asili kosana non ministre enseignement kombo na ye Willy Bakonga moto azosamba eza inspecteur ya Sekopé na inspecteur ya EPSP ministre enseignement azosamba te yoka na dévoile yo ministre enseignement aza ni na résidence surveillée ni arrêté moto azali arrêté toza komona na batelevizio azali arrêté ezali inspecteur ya Sekopé na inspecteur ya EPSP. Pourquoi inspecteur ya Sekopé aza arrêté naza kodetaye yo moko na moko parce que ozali journaliste mais ozali sous-informé kwa biso tozali moko ya bato ya mboka oyo balandaka information ya mboka oyo eleki nemi ya televizio oyo ya bino biso tolandaka information ya mboka na ya source. Ministre ya Sekopé azosamba mpo na nini aliaki 65 millions de francs congolais. Kaka ye ministre ya enseignement ya Sekopé ayekolia lisusu 111 millions de francs congolais. Kaka ye ministre ya Sekopé ayekolia lisusu 62 milliards de francs congolais. Wana na ebisi ote ke inspecteur ya Sekopé yende aza na kati ya makala azosamba na kwanglobe leki na ye sikoyo epa na inspecteur ya EPSP oyo olobi ya Willy Bakonga oyo ya Willy Bakonga inspecteur ya EPSP ayibaki 65 millions de francs congolais
aye lisusu koyiba 11 millions de francs congolais kaka ye inspecteur ya EPSP aye koyiba lisusu 17 milliards de francs congolais sur signature ya Willy Bakonga nayebisi yo bien nini sur signature ya Willy Bakonga qui est l'auteur c'est Willy Bakonga siko yoka nde nazongeli yo olobi ke Willy Bakonga bakangi mais c'est faux bakangi Willy Bakonga taza na ndako ne azolala na mwasi na bana lobi oui bazokosa population Willy Bakonga azali arrêté te ni même résidence surveillée nauti koloba ngo siko na meeting nauti kobeta kuna ni même na résidence surveillée Willy Bakonga le M2 leo na tonga aliaki hamburger aza arrêté te Willy Bakonga azozala arrêté te pourquoi parce que Willy Bakonga s'il te plaît maman journaliste Willy Bakonga azali moko ya fondation ya Denis Nyankero donc mbongo oyo bomoni Denis Nyankero asalaka fondation Denis Nyankero mbongo ebele eliutaka na enseignement qui a fait ses manœuvres Willy Bakonga mutu asalaka manœuvre wana kobimisa mbongo na enseignement apesa Denis Nyankero basala fondation Denis Nyankero ebimisa mbongo ebele ya bana mboka Congo mais lelo naza kocomprendre journaliste moto ya information aza koinforme ngai ke Willy Bakonga azali arrêté c'est faux moto azali arrêté ezali inspecteur ya Sekope na inspecteur ya EPSP sur signature ya mbongo ebimaka na banke na signature ya Willy Bakonga. Willy Bakonga n'est pas arrêté aliaki lelo hamburger amelaki milito ya lourd na 7h30 na ndako na ye mama kobosana te eloko osi na promettre ezali Willy Bakonga kozala reconduit na enseignement mpo na nini mpo aza enfo chéri ya Tshisekedi parce que Tshisekedi azwaki mbongo ya kosala fondation de Denis Nyankero epa na Willy Bakonga kozala arrêté te wana ezali makambo ya lokuta Willy Bakonga azali arrêté bon merci wana oyo nyonso ezokotourne sur Willy Bakonga maintenant bino etant que population bozosenga nini na justice ya mboka na biso Willy Bakonga po azala arrêté to azala arrêté te nde olobi aza arrêté te maintenant etant que population bozosenga nini na justice na biso azala arrêté to azala arrêté te bon merci na motuna otuni ngai parce que bamillion nde na mboka na biso nde ezalaka détourné merci na motuna otuni ngai ondiri oza magicien na mwasi mais na sepe na motuna otuni ngai Willy Bakonga kozala arrêté ndeni état de droit ezali te na mboka ya kozala arrêté ndeni soki état de droit ezalaki na mboka Willy Bakonga ngai azala arrêté premier moto nayebi soki état de droit nakoya na place ya Willy Bakonga premier moto oyo ezolakisaka état de droit eza te PDG ya transport adevia bambongo ya transport nakanisi yo journaliste oyoka yango ifale bakanga PDG ya transport mais PDG ya transport abimi alobi nazali moko ya kati ya fondation ya Denis Nyankero si lelo bakanga PDG ya transport azali arrêté te eza kolobaka état de droit ezali te eske ndenge oza wana oyebi John Numbi eze John Numbi aza na prison ya makala non état de droit ezali te mwasi ya Kimbuta akoti boloko na 8h lobi na 9h30 abimi libanda état de droit ezali te soki justice ezalaki balinga bakanga Willy Bakonga justice ezali te comment Willy Bakonga kozala arrêté na Congo justice ezali te état de droit wana ezali ya discours ya mensonge discours ya lokuta badiscours fatigué badiscours fainéant nakanisi bana mboka bozolanda ngai napesi français moko boye na moyele na ngai détournement coutumier bambongo oyo ozoyoka ezobunga na Congo selon ngai na mayele na ngai natanga ndambu napesi yango kombo détournement coutumier donc nameki kolimbola yango bo détournement coutumier ndenge eloba nini papa mboso ayibaka mbongo na epoke ya Mobutu papa mboso ayi kobiyiba mbongo na epoke ya Kabila fils papa mboso alingi ayiba lisusu mbongo na epoke ya Tshisekedi papa nani oyo aza na sena nani oyo nani Bati ayibaki mbongo na epoke ya Mobutu Bati ayibi mbongo na epoke ya Kabila fils Bati alingi ayiba lisusu mbongo balandaka kaka batu wana ya Mobutu Kabila le père eza coutumier eza clique ya batu moko boye bazoyibaka mbongo kaka bango yango mona bengi yango détournement coutumier na mboko justice eza te baza na bato bazokoka na justice baza pe na bato baokoka te mama yo omona yango na télévision te yo bino bata télévision te balakisi batractere oyo Matata Ponyo adevia bambongo ya Bukangalondi ete Matata Ponyo aza arrêté te eza makambo ya lokuta tokokolanda makambo na te alors mingi ya koloba ezali te nayebi te tokotuna motuna message na ngai ya suka mpona bayimboka balanda ngai boye monsieur Félix azali moko oyo azali envoyé ya kodétruire RDC alors Félix tokotika yo te osali 2 ans ozolanda 3 ans oyibi mbongo mboka ebe biso tokolanda wana koboma tokolanda one na moyibi
oyibi mbongo ya mboka ebele koleka bato basala ba 32 ans ozoluka osala comparaison oyo na kabila makambo oyo kabila asalaka bakinga kati bajete oyo kabila asomba yo mpo oza na posa mpo osala yango biso tokolandela Félix na vol na détournement ya fonds public kabila Félix alandi ye akoki ye te mais un remarqué Paul Madidi azovanda na ebonga tozokanga kabila tokangi mpe Félix mpo na problème ya détournement ya fonds public aza koyiba mbongo ya mboka lokola nguba aza koyiba mbongo ya mboka lokola mai aza koyiba mbongo ya mboka butu moi alors nasuki wana kombo na ngai papa Sylvain numéro na ngai ezali 081 98 40 422 nazali moko ya barésistant na département ya cordon mulopo alors nakotika te toza kokombate eloko ntina suka tozali président motuna na ngai eza boye tosila komona ke mese Caleb so tokoki kobenge bongo mese Caleb basi komema ye kotraduire na justice ya mboka na biso yo etant ke mobundeli ya ekolo ozi yango ndenge nini eza bamagwi to vraiment aza vraiment na justice bon effectivement mese Caleb Bouton azalaki interpellé au niveau ya justice problème ya baarrestation arbitraire oyo akometaki na époque ya gouvernement ya mese Hippolyte Kanambe j'espère que tokokaki ndeko na biso Claude Muyango eka politicien ya mboka yenda bandaki koporte présidentielle mese Caleb asala makambo mabe ya kosekante na mboka oyo atortura bato même si kokoma Caleb po tokomona mama mais le problème c'est quoi justice ya mboka oyo eza deux poids deux mesures na quel char ezokotala onani basimba onani basimba te bato lokola Caleb bazali bato moko bazali protégé na mese Hippolyte Kanambe oyo tobengi mese Kabila tilombo justice na ye ezali ndenge nini soki moto akompese te libokangela na ye soki bazali ke moto azalaki approche ya Kabila bakosimba ye te yango tokoloba ete état de droit na démocratie ezalaka lolenge wana ezali distraction mpona kodisque peuple congolais mese Caleb batindelaki ye convocation deux fois esengaki bakita lombango mpona kozwa ye sikoyo na lokuta boyaki koseprésente au niveau ya justice tomonaki kotinda basoda koencercle ndako na ye e moment tone lobi hier na partir ya ba 17 heures toyoki balongoli basoda wana tolamuka lona ntongo toyokoma mese Caleb eza suna ndako na ye te kote azali eza koyebana te ezali synonyme ya koépargne na justice congolaise pourquoi puisque bacrime oyo asalaki ezalaki na volonté na ye te na volonté ya mese Hippolyte Kanambe oyo tobengi mese Kabila nde ezalaki kotinda ye seke soki okangi ye eza lokola kodevale nde mese Kabila na justice donc ezali clair comme exemple ya moke tomonaki mese Kamere na projet ya 100 jours alobaki projet ya 100 jours eza yanga te eza ya chef de l'état seke koloba nolobaki boterpele nde chef de l'état ya akoloba makambo awa sur le même avec mese Caleb mese Caleb so bokangi ye akotanga Hippolyte Kanambe soki atangi Hippolyte Kanambe yabaka tilomba kozwa problème yango omoni procédure wana eza mwa nyokanyoka mama esani na koreponse 2023 kala mingi te yo mwana mboka bino bobundelaka ekolo 2023 élection présidentielle ekozala te ekozala te mama moto akosala te élection 2023 na Congo ezali sur et certain toleka na glissement mbongo eza te glissement kabela na mota mama nana ekoexprime le problème c'est quoi Congo eza na mbongo soki mbongo eza te union européen banque mondiale bakodefisa biso mbongo tomonaki na 2016 mese Hippolyte Kanambe koloba ete mbongo na mboka ya te mpona kokanza élection ntango union européenne abimisi bahélicoptere bamituka aye na financement tomonaki Hippolyte Kanambe kobimisa mbongo mbangu na poche mpona kokanza élection donc ça veut dire quoi ezali mauvaise volonté tulomba moniki comme azwaki offre ya mese Kabila
akoki mpe kotravaye na wafula bapesaki ye te abomi abebisi masakre na bene ekosila te nzala ekosila te bempeyima partout mai na pompe ekobima te courant moya eza te nde amoni ke comme na échoué na gagnaki na maponami ya 2018 te soki mpe na 2023 na organise élection eza lokola nazongiseli foyoli pouvoir na ye nasali nini nayibaki nde bayokani omoni idakisima mama ntakosa te kabila pa yebi yango bien puiske bakota na ye na ndenge noma Tshilombo ezosongela ye normal sans dossier aozo bakota ne normal Kagame mpe azokota normal yango mpo bafekise ipolitika na mpe ekotone bango te na biso peuple kongo tolobi ete élection ekozala tokosenga na mese Tshilombo azala conscient azala conscient te osi mokende oyo batangaka nkombo akufaka mpona lekesalama na kongo Thérèse Kapangala akufaka mpona lekesalama na kongo nde esali ke lekesalama ya pouvoir ya nomination c'est que ye mpe il faut organiser élection bakonome te mama cette fois-ci congolais azali lisu likolo ya lisu ça veut dire tokotika kaka oyo eleki na 3 élection ya congo te ipotika name na 2006 aganye te azwi pouvoir ya makui 2011 aganye te pouvoir ya makui ça veut dire jésus asekaka 3 fois mpe ya trésor congo esa nini ekoki sikoyo bonsomi ya congo nde sikoyo ekomi liboso na biso ya 2023 po torécupere yango donc mpona mpona mama élection osalama na congo puli upa vaccin déjà vaccin eza déjà awa na république démocratique du congo surtout mingi na ville province ya kinshasa babi début avril vaccin baobanda opération vaccin baopesa tout congolais point de vue na yo par rapport ya vaccin oza congolais oza papa oza na famille oza na bandeko vaccin wana bokozwa te bokozwa te le choix est clair ou le problème est clair mpona kene mosindo ya dossier quand on dit choix ni koloba prononcer nano yango ye moko amipesa na likambo wana quand on dit que le choix est clair eni koloba ete comme eza yo Tshilombo mese Tshilombo okotisi vaccin tomoni na États-Unis Joe Biden aleki na media atie loboko na ye atoboli ye vaccin eta tomoni na Italie président italien aleki na media komonani mama eza Italie bakiminga moke atie aleki na media batoboli ye kasi Tshilombo mpe na mikelo merci yo olobi yango polandi yango nga mamba Kagame te puisque aza bandi aza assassin awa mpe biso tosengi Tshilombo aleka na mama nyakero na te mpe atia loboko batobole kwa vaccin nde peuple congolais amonake wi biso mpe tokende so yango oke mama vaccin wana na niveau ya Canada tomonaki so batoboli moto apotansie papetetrice po bareanime ye koma Tshilombo alingi koboma peuple congolais koleka ndenge lipolisi abomaki mama mpona covid mpona kende kochite déjà le pasteur onosime alobaka dans le début ya première fois ya coronavirus ete corona oyo ezali nzambe nde afrape baoccidentaux eza mpona baafricain te ezali contenu ya mabe bakokosala peuple noir nde nzambe afrape bango comme le président africain sont les malhonnêtes bandaka mama mindele nde bakokosa biso na afrique mpe koti na afrique mpe koti po batindela bango mbongo batiaka na bakontisa bango mama tambola na Kinshasa oyo balobaki to ya korona eza likolo tuna chaque ndako chaque avenue bokufeli mpe coronavirus même na bacommune rien nga na quartier na nga na commune na nga lemba bao ti toyebana bafamille ti toyebana tozomonana oyo bango balobaka bazokufa ya molili to ya kibungu ezali nini kimalhonnête deuxièmement kimotema mabe mama na ngai nakoloba ete na afrique to na congo korona eza te me na niveau ya europe to na asie to na amérique korona ezali nzambe na frape bango tolenge le prophète onosima alobaki maladi ya korona eza mpona mindele na mpona baafricain merci mingi mama
message clé na yo mpona baimboka oyo bakolanda yo surtout mingi po te bamisusu baza distrait par rapport ya kozwa vaccin wana parce que déjà babandaki déjà kosala barecensement na bandako par ndako po te kozwa banombre ya bayi baza na kati ya ndako po te bakoleka mpona kopesa vaccin yo obenda bayi kongomani matoi message clé na yo. Merci maman pour la question. C'est la dernière fois que je suis na koloba boye na bakongomani maso kabotwami na kosenga bino bosala lokolesana bangi na kulture na jeunesse omonaki na jeunesse ntango mituka wana ya bamedecin ezoya mpona bavaccin babetaki yango mabanga kopanza yango ti bakimaki na kosenga na bino mpe bakongomani bosala yango soki baye na lopango na yo batobola ofoke omona na yo gifle mutu wana koya ngani na koloba wana eza maloba oyo yanga moloko kozwa yango te kozwa yango te kokamata yango te eza na importance te toza na coronavirus te na mboka na biso me na baoccidentaux kuna nde ezali mpona motre na ngai eza boye bakongomani nyonso tozala derrière président alimentaire foyer lelo akokutana na bakor diplomate nyonso bokoyoka message fort oyo mokonzi akoloba totyango na motema mpe na misala tosalela yango oyo akoloba gouvernement ya union salité trouble ekoleka kuna deja boyebi yango bakomi pointa deja bien avant seke eloko malonga kuna eyi te tutu mama journaliste mwa mokie na souete point moko ntango tokobeta élection 2020 tobosana te soki gouvernement ya union salité ebimi que pendant 3 mois ou 4 mois et produire eloko te bamarche ekobanda ntango bamarche ekobanda ekosenga tokena beso anticipe po koyeba yango mais si tu lompo okodisie bato ke recensement élection 2023 okaa bosanaka so gouvernement ebimi eproduire eloko te peuple akotomboka ekosenga ebota baélection anticipe mais akodisie kati to 2023 ezali grave yango bakongomani nyonso nakosukisa na koloba ete tozala tebu tozala derrière master kolima digi le président elio tokotaki tozala ngwi nsima na ye biso nyonso nakopesa nimero na nga telefone ezali 090 71 31 549 nakobandela 090 71 31 549 tokobenga meme si na whatsapp okozwanga na nimero wana tokobenga meme na appel normal okozwaka na meme nimero. Merci, président Paul m'a dit de se retrouver. Vaccin est la République démocratique du Congo. Point de vue étant de moi dans le Boka. Bon, vaccin est une attaque en Boka dans le Congo. Point de vue dans l'Aïe, c'est seulement qu'on a ça congolais. Pour nous, on a un vaccin, on a un point de vue. Les gens qui n'ont pas de parce que dans le Boka dans le Congo, on a bien pour nous venir sur vaccin. Ceux qui malades des amis dans le Boka dans le Congo. Bana ba biso ba hôpitaux nini basi ba malade ba place nini ba bomi ba malade parce que bana malade ya kuone ya na mboka na biso mwana hôpitaux moko ti bana bakara to mona na commune moko te ndako moko te ba kusina ko ezala ka ko na pona ngana ko souhaiter na famille ngana libota na nga vaccin pa na sekele ko ta vaccin ko ta mboka yo ko na famille ko zonte bongo ba oyo bazana no ba yebi na no keke vaccin ko na mboka bango pona bango mo na ngo ko lokola ezo ko moko normal ebi bango bon na osena na ba congolais nyonso oyo azolanda ngai soki aza na bonne volonté ya vaccin na bozwa na bino eza pena ma blague apa bozwa yango te soki vaccin wana bamoni yango eza makasi président de la république ye moko nanu félix antoine tshisekedi azwa yango na mama na ye nani mars azuna mwasi na ye denis nature bazwa na vaccin po biso ba congolais elimi yango. Merci les bino po ete bosili ekolanda biso na kati ya émission ya bino face à la population. En tout cas bosili komona ndenge nini bayi kongomani basili koloba na kati ya micro ya face à la population basili kobeta mbela bayili koloba non bakozwa vaccin te e basili koloba pe te élection 2023 ekozala balobi bakokenda glissement te bango bakosala élection. En tout cas merci na bino bayibolandaka biso soki eza mbala na yo ya liboso ya kolanda biso na kati ya océan du Congo ya kolanda biso na kati ya émission na bino face à la population
bosila kosabone kolike kopartage baémission na biso botika mpe basuggestion na bino po ete yango nde moto esalaka biso tozala oyo toza lelo. En tout cas, merci na yo moto ozalaki na nsima bilili l'homme puissant Kabuya. Merci na yo mpe cordon dakosa na mosala kitoko bozali kosala na kati ya Océan du Congo. Merci na coordination mobimba ya Océan du Congo. Merci na yo la grande dame Maman Océan du Congo. En tout cas, merci na yo pe na mosala kitoko ozali kosala. En tout cas, pour na ngai Naomi la Colombe tokutani mpona mikolo oyo ezali koya. Au revoir.